mai. L'eau c'est la vie, hein. Nenge bato soba yebi l'eau c'est la vie. Mais vie wana oya mai toza na ngote. To kenda kozwa mai musika alors que toza à Kinshasa. C'est inconcevable. Avec bato nyonso ba rassura biso, ba prometa biso que ceux qui toza tokoloba. Même on se pose des questions, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui parlent de nous en tant que peuple to vota ki bango? Bobo sani biso ba papa. Bobo sani biso ba député national, bobo sani biso ba provinciaux. Or toza lukunga campagne boleka ki na monga fula. Boya ki pe bomona ki ba problème toza na ya mai tolobaki, mais jusqu'à preuve du contraire, mai ezate l'eau c'est la vie. S'il vous plaît, on peut s'habiller sur vie. On peut s'habiller sur vie. Papa Fati peut s'habiller sur vie. Maman Nyake Rokanisa peut s'habiller sur vie. L'eau c'est la vie. Ah, tozali na commune ya monga fula, précisément dans le quartier Orgaman. En fait, dans le quartier na biso tozan ba difficulté juste na pona courant, mai tozan ba eau potable été, déjà bozo mona kaka forage moko ndezo melisa batu nyonso en plus c'est insuffisant. Donc tozan vraiment besoin de soutien il y a gouvernement était la biso makambo dit je prends ko éviter pour na ba érosion ezo salema. Na kati ya quartier na biso eza vraiment passé soki batiki yango eza vraiment bien te. Awa elongo tozangi ezo senga boy. Toza 1 toi na maité oyo songa moto nyonso mais c'est journaliste. 2 toi na kourate. 3 hein donc ibanda kokenda na itongami te chite eza sika. Dans difficulté toza ngona no a vraiment makasi eza na no mai nzela malamu eza te. Donc première difficulté na pena makasi na no yangwana mai pena donc. Awa toi na no premièrement difficulté ya banzela na no eza te. Deuxièmement toi na ba difficulté ya ba mai ba maman ba petite sœur ba jeune garçon to souffrir. Tande na bona uchi na boulot mais pour ça aux la mai na ozwandini. C'est pourquoi mambo to lobelaka ba konza mboka ba okana ko soutenir biso bazala pembe na biso boyete wa mabele na biso bakoko batika. Mais nde biso bana mboka to sambwa boye mai ate courant ezate c'est que to vivre ma vie. Suis-moi, tu vas découvrir la crème miracle. C'est un bon dodo. Chérie? Oh, baby, tu es rentrée? Je suis rentrée. Je t'attendais. Je dois déjà partir, tu sais. J'ai une émission à 18h juste et en direct. Sinon, tu sens encore très bon. C'est vrai ça? Depuis que j'avais appliqué la crème miracle, j'ai gardé une fraîcheur toute la journée pendant un long moment. Je transpire normalement parce que je suis un humain, je dois transpirer. Mais je te dis, loin de moi, tous les mauvaises odeurs. Waouh! Tu sens encore très bon. Franchement. Cette crème est vraiment formidable, mon amour. C'est pourquoi je recommanderais à toute ma famille et même mes amis d'utiliser toujours la crème miracle. Vraiment, je ferai de même. Avec mes connaissances. Ok, d'accord. Voilà, on voulait faire bien le jogo de un jour on ninge sala. Ko ba Sadio Mana lobitane wa Sadio Mana lobitane nga. Moi si yo ça. Yo ne kuto za bina kiko basani ko lambe. Ucha ta drink na loba na drink. Simanaï. Awa toza na commune na Mongafula, quartier Sebo,
et précisément na site ya Orgaman. En tout cas, moi personnellement, c'est depuis 2 ans. Nde naza na site oyo. Eza souci na biso et nzamba pambola bino parce que vous pesi biso opportunité to lakisa au moins et ça fait partie ya ba inquiétude na biso tomi tuna est-ce que batu bayeba ke tozalaka. Alors que toza na Mongafula. Mongafula eza na Lukunga ti. Mongafula eza na Congo central, eza na Kinshasa. Mais curieusement, totikala enclavé, c'est comme si batu babosa na biso. Mais en wana tolinga to profiter to loba que tozali na lubatu, ba intellectuel bazali awa, ba maman baza, ba papa baza, bana bazali, ba bébé ba nourrisson. Donc batu nyonso bazawa. Moi personne c'est depuis 2 ans. Donc batu nyonso baza, ba papa, ba maman, ba vieillard. Oyo bazana en tout cas ba besoin élémentaire, primordial, ya liboso ezali mai. L'eau c'est la vie, hein. Nenge batu so bayebi l'eau c'est la vie. Mais vie wana oya mai toza na ngote. To kenda kozwa mai musika alors que toza à Kinshasa. C'est inconcevable. Avec bateau nyonso ba rassura biso, ba prometa biso que ceux qui toza tokoloba. Même on se pose des questions, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui parlent de nous en tant que peuple to vota ki bango? Bobo sani biso ba papa. Bobo sani biso ba député national, bobo sani biso ba provinciaux. Or toza Lukunga campagne boleka ki na Mongafula. Boya ki pe bomona ki ba problème toza na ya mai tolobaki, mais jusqu'à preuve du contraire, mai ezate, l'eau c'est la vie. S'il vous plaît, on peut savoir sa vie. On peut savoir sa vie. Papa Fati peut savoir sa vie. Maman Nyake Okani peut savoir sa vie. L'eau c'est la vie. Yami balé ezali courant. C'est bon eza à côté ici. Biso toza Orgaman, mais juste à quelques mètres, 200 mètres ici, il y a du courant. Mais qui peut nous aider tous à peu courant? Est-ce que c'est difficile? À un moment, on se pose la question, est-ce que c'est difficile tous à courant? Non. La réponse est non, c'est difficile. Eza kaka volonté à moukier so boche, tous courant, tous mai. Yami sato, nous sommes enclavés parce que la voie d'accès, tous dans la direction principale, ils ont où t'as entré qui moins. Et quand tu c'est beau, bango vazo kota au moins c'est asphalté, mais curieusement biso rapoto accéder à Orgaman, zelango pe ya pas cité. Il y a ekosenga pe ba millions totoyo kaka. Ya biso zelango muke, juste un peu de volonté s'il vous plaît, ba députés nationaux, ba députés provinciaux. Papa Fati ye moko mukonza moka papa ya bana. Biso ba maman tolela. Nakata pongi 3 ans ke lukamai papa. So yoki lisolo bakatinga et après. Et comme ça pasi, oyoka pasi oui mais na kei. Ezana no mutu moko sora alongwe na bana no nyoso. Et ça rapasi. Alors que Bible lobi ke papa moko atika ka bana alanda kaka moko. Sko yo zo tika nga papa. Na bana za bongo ya mikie, koto na nika bilamba, koto na sokola bango na mai nini. Lobilo ba melima ya mabe, libumu pasi, mbongo na maba en hôpital. Est-ce que boko sunga ngate? Boza wapi bo sunga Orgaman? Si tu as Orgaman eza na Mongafula na Congo central te. En tout cas, nous comptons sur vous. Nous comptons na bino kaka. Merci beaucoup. Ah, tozali na commune ya Mongafula, précisément dans le quartier Orgaman. En fait, dans le quartier na biso tozan ba difficulté juste na pona courant, mai tozan ba eau potable té, déjà bozo mona kaka forage moko ndezo melisa batu nyonso en plus c'est insuffisant. Donc tozan vraiment besoin de soutien il y a gouvernement était la biso makambo dit je prends ko éviter pour na ba érosion ezo salema. Na kati ya quartier na biso eza vraiment pas celui ba tiki yango eza vraiment bien té. Te pour trouver solution non to kuta na ba chef la localité na biso o baza ba coutumier to pesa vraiment doléance par le baki que ba ko luka délégation moko pour ba kende mais si siko to non suite te nde to zo zela kaka le ngo to le weekend be mo pe caméra na bino et de biso pour ba image e comme ba tout pe ba mona o eza difficulté na biso en quartier. Tes messages on a c'est ça que ba soutenir biso, ba aider biso parce que mai yango les avis. Mai les avis courant de ça là que tous doit moyen ya ko
tala moi TV to bande situation mboka ezoleka banzela ba bongisela biso ba chef so ba route o permettre que biso to koma ti ko bima cité verte on aider biso pour to kindaka misala donc l'insécurité pesa vraiment à makasi il faut aussi ça musa ko zonga pour koma partir ba 20h 21h ozo banga peut ba kuluna ba ko kanga bino to a vraiment l'insécurité en plus ba lukata moi poste moi police ko tchela biso pour aider bana o nyonso bazo vivre na kati ya quartier na biso ya Orgaman. Toza na commune Munga Fula, quartier Orgaman. Awa eloko tozangi ezosenga boy. Toza 1 twana maite oyo songa mutu nyonso mais journaliste. 2 twana kurate. 3 hein? Donc ibanda kupendana itongami te shite za sika. Banzela kutu twana banzela te. Ezosenga bacha biso poa banzela ya banzela bien. Avenir oyo za ba descendre bacha la biso goudron. Zo vendre bien. To vivera ba maya source. Ba maya forage, do ba maya ndenge na ndenge. Na kozana souci ya mai, ya courant, ya nini souci banzela. Banzela. Nzela zate. Souci na ngeza ga nzela, elo liboso nzela. Ya mibale mai. Ya misatu courant. To vanda kimia. Est-ce que vous avez un hôpital? Hôpital peza te, tokenda musika. Tokenda mukole, tokenda lisungi. Donc na quartier zate. Bekol peza na noté. Bana batanga libanda. Twana commune ya Munga Fula na quartier Orgaman. Dans difficulté to ça ngona no vraiment makasi ezana no mai. Nzela malamu ezate. Donc vraiment difficulté na pena makasi nanu ya ngwana mai pena donc bale ba kaskada ka na banzela o izaka ka o ya mike zalaka ya nde bakoma katia mais nzela pena ya normal bone salamiti banda pena quartier banda na to mona ta mukonzi mata ta buku mesta to ata député mutoma na to mona eti message ngeza ka ta bakonzi ka ke na pamemana no mai deuxièmement courant troisièmement école ezate hôpital pezate do to viveka nde ba tunakata zamba babongisa biso nzela bakoti biso ba mai bakoti courant. Peut-être ende isunga biso. Tola ta bilamba moko do bilamba chiffonné, moi ko repasser zate pour courir zate, mai pasi bana fo ba kitana na ba sekuna na ba suks dans. Toko kati. Mbote frère. Awa toza na commune pe na quartier. Awa toza na commune ya Munga Fula. Toza na quartier Orgaman. Ça dit combien de temps depuis quartier où ils existé depuis au yebi quartier? Bon quartier depuis na yebi comme nenga na e awa na sala à peu près ba une année je crois. Maintenant na mona évolution quartier. Quartier za na ngoka ya sika. Tozaka na ba difficulté ya mamususu ezosenga ne quartier zala. Awa twana no premièrement difficulté ya banzela. Banzela nanu ezate. Deuxièmement twana ba difficulté ya ba mai, ba maman, ba petite sœur, ba jeune garçon to souffrir. Tande na bona uti na nga boulot mais pour ça ozela mai na ozwandeni. C'est pourquoi mambo to lobelaka ba konza mboka. Ba okana ko soutenir biso bazala pembe na biso boyete wa mabele na biso bakoko batika mende biso bana mboka to sambwa boyema ya te courant ezate c'est que to vivre mabe awa na totikala omwana na unte mokonzi moko ya mboka yawa aye kotala ba pocho de vivre biso to vivre na tikali boyeba te pocho kezaki bayaka mbele pe ba soutenir biso mende ba soutenir biso te c'est to mona lokola bayaka te awa awa ndo mona banda ko ebeleza banga eza concession sika bele ba teka ana tu bazana ba marché bazo teka soko za na mbongo na yo sombi otongi c'est que eza quartier sika c'est pourquoi zo mona ba concession mususu ba construction musuna nukutu eza inachevé musuna esilité tout ça na nuka na vie ya banga bongo pona message na olase ne pas ba konzi bata ela biso ka makambo
oza site na biso asika ça site ya bana Congo batika biso te to vivre na ba modelo basunga biso na ba mai ba courant ba marambo ebele ba école yo mo pe ngo coach omoni bo hôpital les até c'est que tout ça bongo kaka c'est pourquoi marambo ba konza mboka RBO yo ka RP bo mona biso bozala quand même na mawa bo ya kokoka kosunga biso de façon qui tous à la civiliser ensemble neti na Gombe neti na limité neti na Masina kuna ilo otoli la parole awa tozali na commune na Mongafula na quartier Ogamani awa na quartier Ogamani ba difficulté nini oko kutana na oko vivre ndenge ni ba difficulté eza neti ya ba mai pasi courant pe banzela ne muninga to koleka o alobaki banzela donc quartier pe na évoluer vraiment milité banda couper donc oza ma difficulté ya banzela na mai na courant bilo amisa tout bakondi bacha pour quartier eza kitoko pesa message na yo na ba sola na bakondi tipo abengani oyo uzana ona mutema bana bango bayo oh nazana mutema ezali tout d'abord likambo ya nzela na makambo ya mai pe na makambo ya courant bilo amisa tout soki correct masoleza bien mais za quartier mo za kimia des ordres des raté quartier kimeza oko kuluna oni biso na côté na biso mpanza Ogamani ezate des ama kimeza nzela mai courant de quartier vola lokwa. Est-ce que vous bourgmestre aya tapé awa aya ko visiter ata landeri population zo bifa côté bon bourgmestre nga banda na yekoto nana moni aya wati banda na yekoto nana moni ayeti nanu te nana moni yeti donc ngai nazo déclarer kaka déclaration na ezali ya position na pesi mai courant na nzela de biloko wana bakonzi bayoka bacha biso poa na makambo la poto za la l'aise na quartier.